Bonsoir maman. Bonsoir papa. Na kokuta yo boye na babiloko ozobongisa na butu boye. Pour na mboka na bino balobaki ke bato ba obimate pendant 5 jours, pendant 6 jours, soko une semaine. Bon, na mono bande osomba babiloko. Siko est-ce que difficulté ni beaucoup tena na ngo temps balobi ke bato ba obimate pendant 5 jours. Bon, papa. Et ça là qui me sont passés, ça qui sont passés balobi 5 jours pour s'en 4 jours to bimate. Après 4 jours, on peut bimate na 2 jours. Siko talande to tozana mbongo te ya kusoma biloko talo moni ndenge na sobi mwa bafufu ebo provision ya ngoyo omoni ndenge na sombi boye pona kotia boye na ndako pona tia nala mata poto na tie mwamba ya ngoyo oyo eza mwa sukali na sombi o mwa masango na mwa solo na ngai na sombi pona nini na bomba tata est-ce que on a kokolia ngo 4 jours bien combien de jours. Bonjour maman. Bonjour papa. Ozali chaîne Maman Moseka, chaîne YouTube. Mbala simana leka ki abo to banda ko zo interview na yo na 4 jours wana to mona ki ozali pena na moi provision mo médiocre mais na moni provision moi ça va boye. Et où tu vas boye na sungi yo boye po oza mama veuve. Non papa. Ouais, fallait boye valer Maman Moseka. Yenda mutatini quelque chose. Yango wana na somi mwa biloko ezali mbisi bangola mike yangoyo na ndakala yangoyo. Oyo ezali makayabu oyo ya libongo yangoyo. Makayabu. Somi na libongo. Ezali masango lisusu banika. Farina banika o ezali demi los o ezali los saki los sikoyo oyo ezali basardine asardine ezali wana bamakaroni oyo na biloko na basardine oyo na basardine na bakwaker yangoyo basardine na yango spaghetti wana nyoso kama mama nde mutaide na makayabu oyo ya mayanga yangoyo voilà na fufu ya mbuma yangoyo oyo ezali masanga banika nano te bongo bona saki oyo tomoni biloko ezali saki ya fufu ezali saki ya fufu banika yango wana na bamanzanza oyo il me semble que tout le monde on a boîte à conserve on a beka yem tatindi na moni eza mo belé na kati eza mo belé voilà c'est que disungi pena sungi na pesi merci mingi nzanda pambola ye ya koleka abakisa ye lisusu oyo ye binisi na kati na ndako na ya pambola pe libota na ye molima pe libota na ye libota oyo yaza ovana kuna apambola maladi oyo ekozwa biso te toza na nzambe na biso bango pe kozwa bango te nzambe na biso oyebi ke confinement na balongoli yango batiango kaka na komi na Gombe siko na komi na Gombe yana bato wana pe isepeke bato wana bako kolongwa pe baye na basite yango mama asengi ke yo on s'est confiné par rapport à ndeka mona ki image na yo abi yo on s'est confiné malgré bato abimate bato abimana bango mais yo ozala pa ya kati ya kota na ndako pendant 3 semaines pendant mo mikolo olandela nanu oleka biono malema omona ki ndeni na likanisi mama zwi pona yo eza mabeto malamu likanisi wana ezali malamu siko lokola na jumwa provision na ngai bongo ba mususu est-ce que ba zwi yango amusu ba zwi yango te ndenge nini bakovanda ndenge nini akati ndako oloba kombo nini kutu mama kombo Mama Moseka
te na bikombo na oloba ya komo mama ni mama na mama Tite Marie Jean. Ah OK. Donc ya lobaki malgré ba boy confinement ba tika na komina Gombe yo ozala ya kovanda no na ndaku osela no ba bilo no malembe ti tokotala situation ndenge ko ya améliorer. Donc yango wana foko na ebite liloba nini ko senga na mama soit bien maloba nini ko bakisele ya mwa compliment. Bon mama tokovanda biso ngai pe ndenge nazala na saba misali ninte so na ke kozwa mama pana ngai na kabuli kaka wana kati ya parcelle bato bajus na bango ajuju ale na tongo na kongoli baniongo wana na ke kozwa liso mapa mosusu asalaka bongo so na moni si so na kabuli na koti na lali na ngai azotanga na yana sana nga chapelet na ngai akati na ndako. Donc voilà yango mama a insisté ki ndepo na yo lobaki ozwa mwa temps ya kopema na tanda osambela no na ndako po nzamba zali mais maladie pe zali to ba ko se protéger po nzambe pe a protéger biso mama. Donc merci beaucoup ezangai mwana Oni ngaza reporter indépendant, journaliste indépendant, ba image na ozwa ndenge nzamba ko tuta tokotindika pe kaka na pesio merci na ndenge wakorde biso interview. Merci mama na tiki bino Jésus Christ yeme abatela biso. Merci beaucoup. Merci. Allez, plus on a Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseigneur de Malewa moderne.